pourquoi les musiciens en Angola, ça a toujours interprétation. Bon, mon banti valeur révélée. Ah oui, oui. On a mutumo bazana monga ba jadi odi jadi a jadi ndezana jadi kutundezana zana kisite. Est-ce que vous avez des danseuse? T'es na danseuse na linga bango sunte. Ah donc yoki marana yo de amakambo to linga bango te po ba petwa na ebele ba koma osala ba jema be na kati orchestre. Pourquoi en Angola tout le monde a été bako bele na mutu les kamimo o salite mais tellement to yebi aso bele le cartoon donc voleur moyibi donc bako bomayo parfois aux innocents yangwana okay eza li solo ya mama ya mwana na papa ya mwana mais loko aka bato balinga babese okay basani bapanzi c'est bon bon ma image wana ba salité wana ya ko finga finga ba mutu mobo ya utine ka venham ver séries, que venham ver émission. Eh, monde entier, Gemidor TV, Bodore Yango. Gemidor TV, Balobi et Longo Libiso, n'a pas si tu vas naître là. Tu as une place à côté de l'image à Malam, place à côté de théâtre Malam, film Malam, événement, Gemidor TV, moi j'adore. Nazo Dore Yango, le Kona Doraka, Mbetunanga, Gemidor TV, pour s'abonner, pour s'adhérer, pour vous aller dessus, Gemidor TV, n'adorez. Gemidor TV, et l'andabiso tina banda. Todos os angolanos que em Angola de 20 anos, 40 anos, só tem um canal para você saber do teu país, do que se passa no teu país, é no Gemidor TV. Webex. Bonjour, boa tarde, na ndenge ya Angola, na bandeko tout balandaka biso na émission kitoko les œuvres ezali pona bato nyonso baza na ba œuvre na bango. Donc ils ont occupé aux la musicien, aux la artiste comédien, donc nyonso aux la œuvre na yo to bengi yo yaka ya wala tsaba œuvre na awa sur place. Na profiter au pesa vraiment ba mbote ebele pa ya boss de boss Dion Zinga, mon patron depuis Suisse, na pesi ba mbote na yo na pesi ba mbote mingi pa ya réalisateur na ngai Gaël image ici comme ça na yebi ke image ya kitoko son ya kitoko molumba bisika azali donc na yebi ke kosala na mosala kitoko. Merci bande kolanga lelo na yembela bino artiste monene na kati ya mboko ya Angola na kati ya Luanda précisément awa na Palanka bisiko ezwami biso na centre médico Maria Expérience et pas ya Dogoto donc docteur na biso tonton Zoli yende mutakanga masolo koto hôpital ya propre hôpital ya kitoko donc calamité na okoti na bino éviter na biso o bengami na kombo ya Ali Jabiri abeta trop ayemba trop azana kombo na kati ya mboka oyo mais elongo na ye moko to beta moi les solo pe to beta divers to lobela nini ezoleka na monde artistique au hasard mieux placé à vous expliquer biso et belé. Merci beaucoup. Na pesi bato nyonso balandara biso bato nyonso bazato émission to panza ya moko et ça la bien. Merci beaucoup. Voici l'artiste Ali Jabiri Mamba, le beau gars toujours. En tout cas vraiment tout va ngamoke. Merci. Ali Jabiri Mamba. Il y a aussi les ébélés au Ebi. Toro bali susu nini masolo ba il faut to beta ngopo. Ceux qui to beta masolo témoin ba comprendre biso pe exact. Donc il faut to lo baraka toujours.
Mais avant de démarrer, pour nous en aider au sol, nous avons un secret de beauté, santé, Isakani. Pour tout le monde, avant d'aller en Angola, bon, c'est très rare, il ne faut pas que ça Bamasanga. Bamasanga et Numisaka. Biso toki mara Bamasanga, tolinga ko dame na compte que na compte Masanga. Faut ça rappeler toujours moi parler moi mingi pour obima bima trop. Donc il y a idéologie. Ah merci beaucoup. Bande wala biso ba cher abonné Gemidor TV. Chaîne Nabino ya monene yango ya boss Deo Nzinga depuis Suisse na pesio bambote na ebike marambu tout eza déjà bien to basengaki Ali Chabiri ye de Rolanda ye to sola na ye merci vraiment Ali Chabiri bonne santé santé da très bien yoga mutuzana makamuti ya ba otoke na mona na ndemo boy bana mboga ba sepela donc Talara tout ça Nanzoli centre médical Marie Expérience chez docteur Nanzoli docteur Jean Sita Badali docteur Marco Badali Baboga ça l'a bien en plus spécial émission Gemidor TV Yaya Nanga vraiment des grands boss na rolobaso nini. Ouais, merci. Vraiment tout dévoilé babilo belé dans la carte. Merci. Bon, il y a beaucoup de choses banano santé à mouvement, santé à orchestre. Est-ce que orchestre izalaka? On répétera wapi? Orchestre ezali vraiment très bien. Tu répétera chaque vendredi et chaque mercredi na bébé Mac tu wana de 10h à 16h. Tu répétera wana. Donc, nous avons il faut que c'est répétable. Ok. Donc, nous avons moi matériel, il y a répétition, il y a raté, tout répétera chaque jour. Mais ok, c'est dans le programme mêlé. Dès que tu as été na maté à Wapaya, Vinabiso Matubaka na 6 tu as le 14 février, Saint-Valentin, mais le 8 août, tu as un bébé Mac. Na siège na biso de robeta so wana mais ba programme eza moi belé mais kolo so tozo zala mingi pa ya na ingénieur Simao na amour page ya Simao eza pena na Kalemba do amour page atonga ba près de belé so ke kuno komona donc makamuze belé merci beaucoup mais eza la question moko en tout cas ils ont à tout moment pourquoi les musiciens en Angola ça a toujours interprétation. Bon, ça question moi bien. Interprétation et ça la ka batunde ba ko tsarango batu. OK. Biso tant to yaki na mboka o interprétation zalite. OK, c'est nyoso azai ko imba ba chanson na bango excusez. Mais interprétation mutakosa mona Luanda na lobarango pour nga na yebi musique ya Luanda. Donc je suis comme les deux parmi ba père ya musique ya Luanda. Interprétation pe dans ma bête. Pour oyeba koyemba nzembo moko musu il faut yeba ko interpréter normalement. Mais okoki ko tikala nango identité interprétation et pe ça vite. Ebele ba no mona ba benge déjà fallu. Parce qu'il y a des gens qui au monde où déjà fait. Il y a des gens qui faire. Donc, l'interprétation peut faire un mutumbo monter na vie. Œuvre ne peut pas faire un mutumbo. Donc, il y a un moment où il y a des art. Bino na festival, bino fort na art, il y a cinéma. Bozara na ba création et mais biso ba chanteur, ba musicien, tout le ba chanteur na. Tout ça là vraiment, mon ozene lo momo bien. Au lobby misango mais aux hommes honnêtes ba osekamo faux mais biso dozo sala ba plan banzanga tana mosika mabandona ngai nzoto comme osinanga wa moke babilo voilà yo mo on bima mikolo na vika bato ba belo ya maboko nzoto bima mikolo ya Jean-Claude Mabanzo mbongo contre mbongo. Donc il a dit là en Angola kuna na Suisse Jean-Claude Mabanzo. Il y a Jean-Claude Mabanzo. Monsieur Bambote bisiko sali. Donc
Aza vraiment Yaya Moro très bien. Yaya Moro nazo bisa nzembo na ekalami. Te banzembo eze belé ya sika ezo bima bima nde na imba ba Fabrice Nteka nde na imba ba Laurent Sokoko. Lelo toza na boro ezo bima sika nzembo ya Jean-Claude Mabanzo ezo ya kalami te. Sikoyo ngana yebi. Ngana yebi na yebi kati mais batunde ba posa ba yeba. Est-ce que au sala déjà ba titre moko boye ba nzembo moko boye sala pesa laka. Eza ebele mais malgré tout na bien si discuter. Oui. Dans la politique moko boye il faut tout le barango. Dans la politique moko boye nazo lingana se faire connaître. OK. Na mokili. Okay. Donc le kola pe nazana na producteur ya makasti. Donc nazo bimsaka nzembo moko. Mais à travers l'émission au Ebiko Rose ou producteur est-ce que ça moi ndambo ya musique ya nzembo na yo to kota yango ba tu peux ba yoka yango nzembo bana Suisse baza ezali d'ailleurs titre yo eza ya Laurent Sokoko na sala ezali naza so on a fait la tango moyibi tanga o nani Laurent Sokoko moyibi tanga ibaka na sima motakotika la konena oyo papo ya kamoninga yebaka sima motakotika la ko souffrir oya kina vina ngai lokona mo santu ngoko ya kine ko bomanga Sokoko na bolingono ya likasu bato bakomona mobima nzoka na kati ndambo elegara partout vraiment on a aimé la tango kukuma kwanza bimisa la mission na yo kimisa ba biloko no nyoso za na mission na yo les patrons de Kimbakon on a fait là oui Kimbakon agence amunene oui na bien tango kukuma kwanza donc voilà ce mutu na ngana embela mongo ya makati ki pourquoi obolia thermomètre na ngaya mu eza na bilei buko tiki mongo yo mokoliete moto nyonso na zikeke ipamba tango kuku wana bilo na sela aljabiri zela momuke tona oyoka yo na senti tembre moboye na opesa yo amu na senti tembre moboye mais na oyo dévoiler mo parce que na okoma on a fona lo de la paix les solo mo yo le kanakin mais obi message JB JB il est différent obi misa bena mukulu moi lo mukulu zana mais biso tout va na wenge tokoli na wenge tolingaki wenge na pe ba interprétation mingi yo sala na mboko yo interpréter mingi JB bon so balobi bon c'est trop dinga kuna interpréter trop Madilou moi muke vie Carlito soki naza na selon la demande ba mais JBP ba dusu baloba que non yo na yeba te donc mais à la grand prêtre pe dans ma bête dans ma bête ata elembo ya litama kobeta mwasi koko metwa Jeannette eleki kinengo ya babase wa babiloko ya vie eza na peu problème te donc so to beta mo kaka donc yo yebi kaka oyebi na salaka bien ali Chabiri na 2016 tozala na province na Wambo beta concert mais beta nzembo mo ya JB titre na bungi yango na Santa Pinake Wambo bouja mais OK diamant dans le désert amour biloko eza na mbele mais tokene nanu po to redécouvrir po omoni ba o nazoyemba oyo nazobunda nazolinga bato ba connaître po bato na biso ebele o baza na ba bisolo bayebi bayebi ko connaître te makambo na manager bato bayebi yango te donc quand même na tuna sur yango. Est-ce que exacte yango moni bato bakenda na bongo to interpréter na kinda opeta concert mona interpréter JB Wera nani po
soit atali abimisa œuvre na ye bato ba soutenir œuvre wana basate est-ce que ba producteur déjà ba contacter yo to yo luka bango bon et ça vraiment question moi qui to kotuni omoni nde tozana oboy yo sala art nga sala art mais et comme à un niveau mo nous t'avons préféré à l'objet que pour na minute oyo tozo ça la mingi tozo ça bon moni ba banti valeur rebelle ah oui oui omona mutu mo bwazana mbonga ba jadi odi jadi a jadi nde zana jadi kutunde zana kisite ah ngana zana mo donc il faut zana na mituni de ah ngana zana mo bon sikoyo ya yoki ara ngote ndenge nini il faut pousser na nano ka pona yebe même na ba États-Unis mutu akokaza te na kosuka comme na ko commander mutu na koyemba ndemo mais mayele musu ezali bato il faut bazala pembeni ba pesa mais tant yo les jours singa ka yaza na kisite OK au pousser pembeni to yo ka lenso babilo mo abieza na kati ya album na ngabo kosunga ngapona ke toi na musique to kisi problème ezana wana musique to na mituli lisusu afande. Est-ce que bateau baba qui la musique et l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille? C'est que ça il faut pas que musique est à bois. Musique qui c'est si na. Pour nous dire pas que ndenge na que musique boy na que na ngoza na ki. Na kisi na yesi gara ici. Mais biso ba essaye biso que musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. À l'oreille. Si go au monde là biso seconde de dans na kikinois pas aïe aïe. Yo za nkagwa oh mais boya pembeni to solo la likambo ngoni nezangi yo te moi litungulu ngana te moi mungwa ya te moi nina teni biloko beli bantu bale nesuzu connaissance wana ngana zana mote so yo zana ko approcher nga omotike élévation pe goya pour mutu akokaza te na ebite bon o etikali to choisate mais Al-Jabir bateau batala rabino bateau balanda rabino ba suki obeta concert mo quelque part au mona likolo batie boss mo boy boss dans des jeux de boss wana mais pourquoi pas boss wana a sunga yo na disque na yo mobimba a produire mo bon moni production musicale il y a concert à live et dans des monter na production à disque il y a disque singa il faut muto la donc mutu azala tolobani azala expert ayeba ndenge production ya musique esalama bon neti lelo baproduire yo musique ebimela wapi monteke il faut aluka na bamédia ya oyo baza makasi ya kobimisa eloko wana tokoma na ba plateforme ebele tokoma na ba makambo ebele lelo disque za société toke na wapi tosomba CD yango na palete tozotana na téléphone vente wana téléphone est-ce que producteur wana est bien nde basala mbongo tano baosombela ngo ndeni ekota faut ba expert. Merci beaucoup. Voilà. Tout évolué parce que Seigneur comment la kuta na yo ba question autono ezembele na kata groupe na yo est-ce que vous avez danseuse te na danseuse na linga bango sunte ah donc yo kimara na yo de amakambo to yo bango te po ba petit wana ebele ba comment ça la ba jema bien na kata orchestre ça va bien te oui na tuna ki yo bongo po oyebi makambo ezole ka ba danseuse oui ya Brunette danseuse ya président JB Piana nakati kutu mwa maloba muke na sisi nazoni mwa sima na sisi idée tozali na ote ya ba expert ndenge pe naza boye nazosola na vie deo nzinga nazosola na ye po yebalinga musique nazosola na ye tosoli deja makambo ebele mpona baproduction oyo na bandi ya kozala mutu oyo Gemidor TV ekozala place oyo na bando kobimisa biloko na nga nyonso na Gemidor TV même single on a sali ya mabanzo ça dans clip namo clip de Jezali donc calamité so jour to pesa jour et que mabato nyonso autant que na ba réseaux sociaux jour et mabato lango à travers Gemidor pour via dans mon expert azo memanga pe na nzela na comprendre merci beaucoup donc merci na dit que mon boss
mon boss Deonzinga Bisika Zali Ayoki azapena ba amina ebele o bazawana bato mbongo bazwa abe mbongo na ba kabela ngo bato musu botal la ngana no Ali Jabir ala banzemba kitoko ala ba single ya kitoko peut-être bato ebele ba luka ba yemba bango mais pesa kombo pesa ba mbongo na ba yemba yo ça la bien na pesa mbote pa papa e joka donc rappel la PC Mbote. Oui. Artiste ma casse na gatambo. Bazarana président Carlos. Oui. Président Carlos Massamba za président oyo surtout to beta le son na ye so mais na PC ka bambote. Na to mekana rosola. To mekana rosola mo mukie. Makambo zo le que la président JB. On a yo analyse nango. Bon ngai pona nga omoni musique est un monde à l'envers nde bato batambolaka ezaka art musique ate ata cinéma est un monde à l'envers bato nde batambola ba respect bato bazelaka bato na bomoi boye na bomoto na musique ekomaka omona mpe mwana moke mpe afingi mikolo bato mpe mosusu bakoteli ye mpe ok, ça faux. Si vous net maman comme les présents pour moi dans zone 4 yangwana. OK. Et ça les solo ya maman ya mwana na papa ya mwana. Mais le roi ga bat balinga ba base. OK. Basani. Bapanzi. Les gens ont un problème ga ya papa ya mwana na maman ya mwana. Na maman ya mwana. Donc ba solo na maman de c'est OK. Il paraît que ils ont un photo. JB piana amemayi mwana na poto melelo mais na lobi yo yibi et afan yo vanda na Angola est-ce que kokene poto est synonyme ya kobonga na vie non c'est synonyme ya kobonga na vie te vie souffrance to vivre awa ya moto comment passer ya mabe ba biro ya mabe o bazo tambola na ba kombo ba ya moni ngai vraiment afan de Congo to yebi Congo bien. Idée mon ozala na ko contribuer pe. Na peuple congolais to na gouvernement ba changer constitution. Faut ba ba loi ya sika. Faut ba loi sika po ba loi o ba baksa. Et comme ke ovano na ndako no sukoliga bozika me ko fini mutu ba kangi o 2 ans de prison. C'est la idée. Mais oui. Toujours na ba réseaux sociaux. Toujours la batombo comme ça. Bazo sa maman moi zoteka ye azibilo ko na tegeli ya PC mbongo de plus. Mais il y a biso ba congolais da ko finga mutu mobu ya zanika do mona ba mobu do ba do mawatro dans ce to tala bien pour na okende mulai te les solo o bato basali baisse nango baluki ba baisse nango pour ba 2 personnes. Mais bon, on va jouer les bala. C'est bon, merci beaucoup. Si on va se qui va. Et on va créer sur les solos. On crée sur les solos. Quand la terre on a sur les solos, c'est bima. C'est pour pas ça va baisser. Mawatro. Il faut changer constitution. On a belé basala qui on peut d'ailleurs de conditions on peut les arabes nous sous basala on va congolais il faut basala. C'est ça. C'est ça. Bon. Bon ma image on a bo salité on a ya bo finga ba mutu mo ya uti neka nda kwa komi pe danger ba ko benga kombo na epé ndi ko na finga ba est-ce que ça na mboka ni yo moli biloka bon c'est ça raté ba comprendre faut timba. OK, c'est bon, merci beaucoup pour le conseil nayo surtout boy nayo ko ba polémique ko batsa lipa o batsa nini o sala boy donc mais tout ça c'est un problème au les gars sur l'Angola. On a dit que vous avez l'Angola, vous avez informé parce que à tout moment on a ligne. Et d'autres perdre garçon moko a zappé musicien le royaume. Comme on a Caleb. Oui, bah mis sauvagement. Garçon moko innocent a aimé le côté. Et pour nous, on est makamba bongo, ils ont le bélo ni. Tu conseilles ni. On a fait on a talagé on a mis sur ya komototé. Si. Na talagé on a mis sur molimo. OK. Ndé na mona on a mis sur molimo. Petouane dans les bespier ya ki kozwa mukolo wana. Pour c'est impossible. Ndé mozara boye afin de ne totambola boye.
pour moto akwea pe akufi il faut avoir corps à ma famille père et ça la carte au beau sanitaire mais ça ngama na bia peut-être zangaki azangaki nini mobo elongwaki esprit mobo elongwaki esprit mobo elongwaki ce sont des sorciers oui bagi pena po ba fatigué ba point mobo pe sorcier à côté la moto à côté de pena mais abeti nene ma be abimi yo omoni ne da fan de abeti moto mais ba pancho donc ça ngama ebele pe na mona ba commentaire ba te mais na za ina commentaire au salade na ba ga ke biso tout justice na biso da ya mama justice ça sur les ya nzambe ye mutamona ki aibi debi pe fe na mo aibi ke mutabanda ki mutasukisi donc nzambe ka za ko pour akozonga souti OK ce qu'on a na tuna vie na ba benga ngai pe na ba Europe ba émission pour na roye ba information alors eloko na ebite soki bakonzi ya mboka bayokaka ngo bakonzi ya mboka na biso vraie justice à part ya nzambe awa na se eza l'État pourquoi awa na ngola tout monde ke bakobele na mutu likambo moko oyo asali te mais tellement toyebi awa so babeleli yo katun donc voleur moyibi donc bakoboma yo parfois oza innocent tokoloba nini neti na niveau ya gouvernement nayebi ke bato bayokaka mpe mangala bazali est-ce que bakolongola eloko te tokangi moto tomemie na l'État moto ayebi nini ya kosala na ye tomona mpe bato ebele basala bakombo ya babandi baliaka bambongo bato mais l'État sukisa bango omoni esprit wana eza esprit ya kala banda kala dans le sens comment na kisasa tova na kisasa ngana na kisasa moyibi abeti porte azosala le malin mais nesu botika porte fungola zokuta neti niao mais abara pena fungola porte OK nani toye si on doit ba yiba ba marque on ba ba lela donc ba comme sauvage OK ba ko linga souté ba ko ke moyibi ye wana ba ko bimelo ba mo pe ba ko beta yo ya ko tuna te na isa wa fan de muto ko kufa boye te biso toyebi adage otokola lango esika mutu akufaka mutu azangaka te ya ebo bato nyonso bazalaki na mutu moko takosala ta intervention na bato babelelaki moyibi balobaki mpe te ke azali moyibi te baloba ata na suka na tan suka wana aza moyibi te c'est ça le problème bazo signaler nga déjà donc na yebika no yamba lisusu poto sur les télé bazo signaler nga déjà moi minutes sango yebika ngonga vraiment ça n'y passe mingi na sepeli makasi nde na vraiment na émission oyo yo mo lobaki les œuvres na succès encore émission na les œuvres na boye za la haute les œuvres des artistes pour moi ba artiste pas les garantir partout mutu tout dans œuvre na yi maçon azana œuvre na donc na opeso bina ta o dédicacé batu na yo opesa bango bambote toza déjà na mwana biso oyo de la femme so koloba maloba ya kitoko pona ba mama nga vraiment na souhaiter ba mama Claudine Mampuya mama ya bande belé bambote na yo bisika ozali moi oyo eza yo Micheline mère na nga Michokoto Falon Ndala, Maman Charlotte, Mampuya, Madoketi, na pesi bino vraiment ba bonne fête na bino eza mwana bino. Ba maman nyoso to pesi bino longonya lo sako po bino bobomba biso na libumu 9 mois ti bobimisa biso lelo. To pesi bino vraiment ba maman tout. Lo sako na bino mwana bino yango bo sepela nango. Bozala pe moi motema pete kota ba papa bo forcer ba papa te OK o ba papa ba ke ndoko yiba po bino bolata maputa te OK bozala moi doux moi tendresse pe papa zala mbongo te mais luka pe ata papa zala moi mutuna se azala bien
nazoyebisa yo telefone ezotoka liputa mpe bozala mayele na batayer ere yango batayer bakimaka bino leka lerute ekoki tayer akimi Charlène Mampuya nayebika yo oza tayer ya solo oza mama olingaka bato bazala bien quoi. En tout cas vraiment ngai nde naza boye namonaki bato lokola batango kuku makwanza le patron de Kimbacom namonaki ya Jean-Claude Mabanzo namonaki ya Serge Malonda motema ya mama Fatou Motindo papa na Princilia namonaki Jipenanga ya na ngai Ginoshko production nabosani yo te Pasteur Serge Ndombele na Paris Coco Maleka prêtre na pesio mbote Irma ya na ingénieur Simao tata mapango ebele ya ba porte ebele ya ba predio Trésor Mabanza papa Verlin motema mama Ani na pesio mbote na bosanité wata Pedro père doublé na pesio mbote Pablo Kine ya na ngai le grand déclarant motema ya mama Poupette Tati na pesio mbote fort toza so na ya na ngai na Suisse wana Zefirino Ibanda papa na Fabrice Ibanda yaya na Bionique Ibanda mbote na yo yango wana botika ngai te yaya nazali toujours wana toza na Moussaki yaya l'homme le diable de Bismari aza wana ye moko somotro na bosanité Eric Kinde na Kisasa Eline Ndombele na Issa na bosani ote papa Ndombele na Retranga les prêtres des prêtres na bosani ote awa toza na Vedi Diayenga na British Bamseke en tout cas vraiment lelo ba oboyo kinga bino wana merci beaucoup soki na lobi mabe na masolo to beti mutu azanga munogezanga la libabute bolimbisa merci beaucoup natia yo vraiment autant mais album to lobite je suis moi normalement photo lobela yango maintenant senga soki to sala su émission mo na yo na ya na ba guitariste to beta na bandemo oui to oyena bango ba beta vraiment sur place ba boyo ka faut ba to découvrir lo kwa moni ba to mususu ya ba soupe mususu ba mama balambaka tellement muta mekita on la lamba ne bien te to wana posa ba mekata et ça la bien donc merci na senga vraiment ba to ba soutenir ba to pour soutenir boya musicien belé toi na Luanda awa jamais autant à composer à Tanzembo mais au monde bakabela kaye ba prêtre bani mais moto zo motu na ye apesa yango azwata akoma sala boya kipe palais kipe boye donc on mérite soutien donc ngapeka ça peut conseil to besa ba artiste bandeko nanga ba chanteur tout ça ga iloko mongo to lo na interprétation mona to somba bakar OK mais pour interprétation ça le voir matolo moko boy donc neti to benga neti na mandia tout à fait to changer na ba faire en haut au mona lelo monite bakabamba kabamba ye aete mulumba ye tozala na ye la longola akenda ye ouais ensemble musala en plus ozomona ba matériel otoana mona Jemi d'Or TV matériel il y a niveau haut niveau de ondinga oui mais aleli boss na ngai de ondinga ana préparation ya film moko na ebiki to benga yo participer na kokota même au mona ba Michael Jackson suka na ngo ba tourna ba film tout oui. Le monde na vie faut suka ka na film papa Mbabutu acteur principal vraiment merci beaucoup merci to komi na suka libota na ngai to komi vraiment na suka bosa boni kaka ebele numéro na biso ezawana soki ozana posa que tout solo la moi dédicace ndenge ezalaka benga pour hésiter tes émissions na bino les œuvres donc tout ça partout na ba maison d'habillement na ba boutique place nyonso yo mosa ba œuvre na yo sala ka on pour ça on l'accent on la mokili biso to ya wana merci ciao na PC Gaël hein tout élément merci à merci pour penser au benga en tout cas il est plaisir
merci tokotika émission te tokozala toujours na pui na moto anuko pui merci d'accord